Matondo, mboka bino ba ibanso, bakusali pemene tanda bango moke pote balanda, ni miteli bino mokolo na lelo. Et exactement, nous sommes aujourd'hui le 1er juin 2023. Ya solo kolala kolamuka ezali bo mesalite, mokolo na mokolo ezali na makambo na yango. Ya solo ke tika to bela kaka nzambe ya pungu tulendo. Oyo bankoko na biso babelela kiye. Nzapa, nzakomba, akongo mongali, vidi mukulu, mungu baba, mungu emelele, nzambi gaungu kalunga. Lokomo ezongo lebele yemo batele moke. Na komo ya nguluzi kimbangu diantungunwa. Na komo mama kipa mbita ndona. Na komo bankoko na biso banso, oyo bayeba ki nzambe wana liboso ya ngai na yo. Oyo bazalaki moins instruit. Oyo bazalaki na moins de diplôme ke biso. Ba oyo bakedeki ba classe ya mulai te lokola biso. Mais totala nini oyo batikelaki biso mabele lokola Congo. Et totala biso ba etoke ba kelasi ebele. Biso ba etozo ya diplôme. Biso ba etozo koloba na miso bato ke toyaki na poto. Tokutana tolalaki tovandaki na mundele, toliaki na mundele, tobotaki na mundele. Bokeseni ezali nini? Bokeseni ezali nini entre ngai na yo na batata oyo bankoko balekaki kala. Bokeseni ezali munene. Ya solo ke bango bayekolaki moke. Bazalaki mayele koleka nga na yo. Oui. Ya solo ke ba papier nyonso tozwa. Ba titre académique nyonso tozwa. Ba benga biso ba professeur d'université, ba ingénieur, ba docteur, ba licencié. Tobimi boy, tobimi zéro. Na mokili mobimba. Surtout ngana yo be na Congo bana bilaka. Be na Congo bana bilaka, soki toteli tolobi, aïe, c'est du gâchis. Ceux qui ont koko balambala bazalaki kala bakenda ceux qui balamuki balobi oh ma bela to tikela ki bana na biso to kansaki bakende ki na poto bakende ko vale sika moko na mundele bayeba ki makanisa mundele bango bakomi so basi ya mindele oh bana biso mibale bakomi basi ya mindele nzambe bana na biso to tikaki mibale to tikaki bango na nyonso bokasaki mobali bakomi basi ya mindele nzambe likambo nini bandeko na biso bapaster bandeko na biso baintellectuel congolais bandeko na biso bapoliticien congolais likambo nini bosambwisi bankoko na bino bokomi basi ya mindele bokomi kopesa nsima tala bakaoto mbomba te mibali bamama boyoka mibali na bino ebele oyo bobengaka honorable excellence cher patron oh député oh sénateur oh pasteur oh bishop oh mama na ngai boye mosala basalaka bazali babmv moteur ya nsima mingi 95% yango bomoni Congo ezongi nsima mpo na kanda ya nzambe mpo na bango
bayeba le barake basale ya nzambe na lobeli bino bokroire nga bozala ba malédiction sans le savoir na tango kenda simbi na mutu vana wana na bondela pona yo amodire yo bamodisaka bino mikolo nyonso bazomodire bino papa wana ezali eloba ya nzambe alobi nalobela yo otie nango tembe papa mama continue moto akopekisa yo aza na ye te yo olobi ke nga kaka faci pe nga kaka fayulu nga kaka soki Moïse Katumbi ngai kaka ambongo ngai kaka pasteur boye bishop boye mama matali yo papa matali yo moto akopekisa yo aza na ye te lisusu tozotala bino kaka na miso me tozolobela bino boyoka ke oyo boza kolanda na nsima ezali nde na malédiction oyo malédiction boza kozwa ekozwa bagénération future na bino bana na bino bakozala na kati na malédiction wana oyi mpo na nini bandeko bona na bokebi nyonso mpo na nini bozala na excuse te nzambe akopardone bino te mpo na nini mpo te bozali bopase deux étapes oyo ya makasi na vie ya moto bouti na ere ya poisson bokei na etango ya verseau ere ya poisson avec le kuta 8 siècles de mensonge la démagogie oyo basalaki na kati na banzela ya nsima ya nzambe et vous avez une grâce divine ya nzambe vous êtes passé na ere ya verseau et alors est-ce que bako pardonner bino te bako pardonner bino te bako nzambe akopardonner bino te parce que bo passer étape wana mibale bo retenir yango ere ya poisson bo koti na ere ya verseau ere ya vérité oyo boyebi ke nyonso ebomba misutu ali ke non babalingi kokosa biso banganga nzambe wana basoi-disant basaleli ya nzambe bazalaki ya nzambe te bazalaki ya diabolo yo kaka na nsima kaka wana mabina kaka obinaki na 2000 mabina kaka obinaki na 1980 90 2000 2010 2020 yango oza nango na lelo me balobeli yo biso tolobeli yo ke te tosilisaki deja ntango wana bango badeklaraki ke c'est la fin de leur hégémonie. Donc, c'est la fin de l'hégémonie occidentale. Et le Bakénini finit la domination, la suprématie, où il y a le Kouta, non se sili. Et bon, il y a dans le même colonial, ça. Voilà, voilà les Quinois, je vais m'adresser aux Quinois, le Bénin s'adresse à Kinabakasayen, le Bénin s'adresse aux Quinois, Quinois. C'est votre tour. Tour Nabino Bakinois. Oui, c'est votre tour de vivre la réalité de ce que nos frères vivent à l'est du pays. Bagera babeleko yoka na sango bitumba babeleko beta masasi babeleko sala nini o boza ko vivre na kati ya Congo yango wana kati ya Kinshasa yango wana comme tour na bino pote mingi na kati na bino bandima kite mingi na kati na bino baboyaki na bango eza lokuta bakosaka na bango na 2000 km na 3000 km kuna na este ezalaka nango bitumba te bakosaka mais bon, on va scénario vous vivre. Enlèvement. Organe, la kati banzoto. Enlève. Bon, baza ko boma butu na moi. E banda kendeke wana. Côté nyonso oyo batuti bakitaki. Tolobela bino banda kalake batuti son chevaux là-bas à Kinshasa. Batuti baza wana. Oyo baza na plan. Tout expliquer bino. Baza na plan ya ko exterminer bino. Il y a quoi exterminer yo ndeko na mozolanda nga yo za bantu no yo papa zolanda yo mama zolanda za bantu no ouais oza bantu oui yo na plan mendele il faut ba exterminer yo papa yo mama yo ndeko dans tout le plan bisika nso bango bazeli bazo calculer ndenge to bomba bango ah bolanda bokebi nyonso o eza koloba lelo voilà vous étiez tous
dans les distractions. Distractions, trop de distractions. Oh, distraction, même là qui binon, tout le temps. La religion, les religieux, les églises, bah, qui n'a pas de distraction pour vous distraire. Bah, longa binon la distraction. Bah, comment on peut, bah, on binon. Oh, télébinon de l'eau. Oh, dans des boîtes de nuit, distraction, boîte de nuit, dans la terrasse, partout, distraction, les autres sont dans la distraction des partis politiques. Parti politique ngani ngaka ngamutu ya FCC ngaka muta IDPS viva ngaka muta ya ICD ngaka mutu ya boye tatmamo na lelo yo za sima batu wana o bazana posa ko sacrifier yo yo. Alors quand les jeunes de Goma pleuraient, quand les jeunes de Goma, Baba Nikolo Bakeya Solo, gouvernement Nabisali complice, gouvernement Nabisali Katamakambo Oyo, les autres chantaient des cigales. Baba Nikolo Bina ko chanter jusque-là, ils continuent à danser dans les dancing. Vous avez bien la ligne Sengo, vous avez tué quatre distractions. Yezu azali awa yezu akoya motomboka lebele bino makoleza na nzela azali awa akoya azana lola makoleza na nzela tokolo sabi na ona bayim na belili boyo entre bino na bino bato bolinga ba distraction bango mo ko mobimisa ngo tsuko na mato bolanda bokolanda. Voilà mes chers amis, quand nos frères, nos jeunes na biso bazoli na kati na Goma, na Fiji, na Uvira, na Tanganyika, na Maniema, bazali kolela, na Kinshasa déjà dans la distraction, kinzi na kinzi. Concert za wapi? Na stade toke les concerts. Ah, c'est fini, la guerre est là chez vous. Tout ça qu'on doit battre, on dirait ma seke. Bon le baka boyete. Et kozala pasi, et kozala bilelo na milelo, et comme tourne bino bakinois, et comme tourne bino bo vivre guerre ango, et comme tourne bino bo yokalo kito, et comme tourne bino bo question na dancing te, to la ce qui badi ko beta yo tellement que l'église, auquel ressemble à l'église. Potito baki baso kota, bande ko keba, bakoti na kati l'église, on pa ya kadem comme toute l'église. Balotala, baza combien awa 10, 15, mundi ya sikani na ye awa, atele watobetele maboko, ye wana pa tele, batele, tutite, nilo tikite, aza mundi ya sika, akota dimbo, betele maboko, ana kati l'église na bino, ba mingi, bakote la bango, nenge wana, l'église ebele, bazali, toko yoka sango, Nikolo, ezali koya. Voilà, nous sommes à l'ère où les Occidentaux, les Tutsi royautés de l'Empire Imatuti, ba plan na bango nyonso ba tchaki et oya ba stratégie nyonso ba tchaki ezako koma bazako tchango en pratique très bientôt. Bazako tchango en pratique avec l'accord de Félix Antoine Tshilombo. Déjà planifié Bokole. Bokole la bandeko ezali politique occidentaux oyo ba lobi que la politique de la terre brûlée. Politique de la terre brûlée, c'est le chaos. Chaos général, comme ça, comme va échouer partout, va échouer dans les graines, va échouer partout, bolanda. Et Bazako Lukanding va créer chaos, que Mouta contre les Sourguins, on va jouer skis. Mais chaos, tu sais que la grande guerre, et que les Kanakati na Congo, Nakati na Congo, la grande guerre va se passer là. Chilombo continue à distraire bango, totala kaka ndenge nini ekoleka. Allez, tokoti na kati na mozindo ya actualité na biso na mokolo na lelo, o wana ezalaki pona ko benda bino matoyi ba o baza koyeba teke makama eza koya liboso e bango bazana na kati na bankinzi na kati na distraction ya ko belela ka butu na moyo ya ko kansake ya solo o eza koleka na kati na Kolo Congo bango baza wana te etali kuto bango te etali bango te banani wana etali bango te ya solo tolala. On a combattant, on a peuple congolais à la Boigna. Félix Ata, tu le dis que tu l'as dans ça. Tu l'as dans ça. Mais là, ça l'a fait comme on a voté. Voté mon chef combattant. Non comment. Oui, ok. Voilà Félix Ata, on va la lanzala, bako la lanzala, mais Félix et Azala Kakawa. Boyo kite, banobi newa. Tondimi bango te, tondimi bango. Boko la lanzala, boko liana.
Donc Félix Azalakaka Wana. Wana nani? IDPS. Allez, IDPS, viva, viva. IDPS, viva, viva. Ya solo, tozo kabino, tokotala. Oyo bako pakata mbangu, banani batali boso, oyo baza kolase tokotala, esika bango bako soukela, na oyo nyonso baza kosala kati koko. C'est ça mon souci, c'est ça mon rêve. D'accord. Je vous prends à témoin aujourd'hui, si je suis président demain, au Bojo Kate, que le président a laissé des milliards dans son compte, il a dit non, mais je vais laisser des choses à la République pour qu'on pense à moi à travers la œuvre. Voilà. Oui. Parlons de votre programme. Que va-t-il se passer si vous êtes élu le 30 décembre? Quelles seront vos premières... Je ferme d'abord tous les cachots de la République, tous les cachots là, ANR, des MIAP, machin, tout là où ils enferment nos compatriotes injustement, arbitrairement. Ça commence. Le premier jour, on ferme tout ça. Le pays a vraiment besoin de sortir de l'enfer dans lequel le régime actuel l'a plongé. Les fillettes qui vont à l'école ne savent pas si elles vont rentrer sans être violées, les garçons sans être enlevés. Enfin, il y a une insécurité criante et c'est incroyable, ça arrive dans notre pays. Ces gens vivent dans leur pays, ils ont le droit de faire ce qu'ils font. Mais aujourd'hui, c'est devenu comme une condamnation gratuite. C'est vraiment un calvaire à tel point que Vital Kamere et moi, vous savez, nous formons le ticket gagnant. Nous sommes promis d'aller là-bas, nous installer si les Congolais nous font confiance et me portent à la magistrature suprême, et bien nous irons nous installer quelque part à l'Est jusqu'à ce que la paix va devenir définitive. C'est vraiment... Voilà, bino moko boyoki, bino moko boyoki ba déclaration oyo alobaki, oyo wana alobaki yango. Eloko nini atosa, eloko nini ekokisama, eloko moko te, bino nyonso boyebi yango très bien que voilà la situation oyo eza koleka na mabele kolo Congo ezali ya pasi ya komona ke ya solo moto wana nde akosaki ba Congolais belé lelo bazali na kati na kolela po ete bayebi ke situation oyo nyonso tovi nango na kati ekolo Congo ezali nde moto babengi na kombo ya Félix Antoine Tshilombo oyo akende kosine ba engagement alliance na nani na batuti rwandais yango oyo to vivre lelo na mabele ekolo Congo ya biso beto kolemba pete. Alors tonadana. Attention, attention, ils sont là, ils approchent. Ils sont là, ils approchent. Cette fois, ils ne nous retrouveront pas les mains tendues, on aura fermé nos poings, puisqu'aucun de leurs pailles ne saura couvrir leurs incompétences. Attention, attention, ils sont là, ils approchent. Cette fois, on ne sera pas aveuglé par la noirceur de leur costume, puisque la sécurité et les meurtres à répétition nous ont ouvert les yeux. Face à nos peines, ils sont restés indifférents. On leur a donné la voix, mais face à nos cris, ils se sont tus. Leurs enfants à l'abri dans l'arche internationale, c'est sur nos toits que les déluges s'abattent. Nous vivons dans des conditions d'insalubrité déplorables, malgré diverses promesses attendues sur une ville propre. Bobeto, disent-ils, Kumbuka, la politique sanitaire est toujours déplorable. Oui, Yébela, que chez nous c'est la non-collecte des ordures, obstruction des caniveaux, non-évacuation de l'eau pendant la saison de pluie, accumulation des ordures dans des quartiers, et que voyons-nous ensuite? Plusieurs maladies font ravage, le choléra, fièvre typhoïde et consorts. Avons-nous perdu notre droit fondamental à la santé? Comment comprendre qu'un pays avec autant de terres arables, avec autant de rivières, lacs et d'un immense fleuve, tous potables, que les gens meurent de la famine, de la malnutrition et que nous soyons incapables d'avoir l'eau potable dans nos robinets. Pourtant, nous vivons tout près du lac ou d'une rivière. Comment comprendre qu'avec notre potentiel hydraulique que nous vivons dans le noir, et que c'est simplement en géographie et non sur terrain que l'on apprend que le barrage d'Inga pourrait alimenter toute l'Afrique et la moitié de l'Occident? Kumbuka, que c'est dans le noir que le voleur rôde et que nous sommes victimes de toute forme de tracasserie et d'insécurité dans nos quartiers. L'insécurité est devenue une chose normale. Chaque jour, des gens perdent la vie. Kumbuka,
l'espérance de vie d'un Congolais est devenue 24 heures renouvelable. Depuis plus de 25 ans, la population congolaise souffre des affres de la guerre. Les enfants délaissés, les femmes violées, les villages pillés, les sangs des innocents coulés ça et là. Notre société a actuellement besoin de personnes dignes de foi et de considération pour remédier à ces situations indélébiles. Avec tout ce qu'il y a comme affre, devons-nous confondre notre avenir pour un boulot, un bout de paille, un sachet de sel, un billet de banque ou juste parce qu'ils ont des slogans flatteurs? Arrêtons de dire Nyankouetou, Anapanaka, Anapitaka. Ton vote, c'est notre avenir. Il est temps que tu comprennes que ton vote mérite redevabilité, reconnaissance ultime de tes priorités et droit en tant que souverain ultime. Il est grand temps que tu comprennes à combien ta voix que tu poses dans l'Irne est une pierre à la construction de l'édifice du Grand Congo. Merci. Voilà, mes chers amis, je pense que vous avez bien compris, le message est bien passé. Et quitte à nous aussi de savoir, est-ce que nous, ce message, on ne garde pas pour toi, tant que nous le de temps en temps, parler aux amis, le mena bande konayo, que nous sommes tous en danger. Ou azali épargné, namakambo, nous sommes non, oh, on a ça bien, azate, pour nani, parce que la situation est très critique, na kati na mabele Kolo Congo. Situation de la kati na Kolo Congo, ezali kaka ba ignorant de nan baza koyeba te lokola boza koyoka baza koganga l'IDPS baza koganga nino mais en réalité eloko moko oyo baza ko bénéficier yango ezate. Alors voilà bandeko tokende bolanda oyo ni tele bino lelo na kati na parlement mbonzo mbwa kudi ankwanga mbuta wana oyo azali depuis l'époque de Mobutu alobini bolanda ina bokebi nyonso alingi koloba nini makambo na ye azo déclaré azo ko annoncer déjà que eza koyinda bolanda na bokebi nyonso mbonzo mbwa ko dia. Alors, il y a des collègues qui sont en cavale, hein. Il y en a qui sont en cavale. Oui. Alors, pour tous ceux qui sont en cavale, écoutez pas. Voilà Bango. Voilà Bango. Écoutez pas. Écoutez pas. Pour tous ceux qui sont en cavale. Aujourd'hui, vous allez mettre une commission en place pour tous ceux qui sont en cavale là. Et débat. Voilà, bon qui dit ebeba, ekobeba kaka, bafwa basala, todo kanano bango, et loko nini eza ko na kati Kolo Congo. Bande ko tira attention dans le message nyonso bango moko baza koloba. Et là, bon comprendre nini eza ko ya na kati Kolo Congo. Tokaba bande ko biso misusu pe oyo bazale ko sala pote to lamuka. Biso to za musala moko. On est de l'autre côté. Quand on est du côté du régime, on peut insulter. Les chaînes du régime peuvent insulter. Ils peuvent dire n'importe quoi. Ils ont le droit de faire. Pas nous. Pas nous. Nous ne pouvons pas parler. Daniel Safou, où tu es? Daniel, sors. Lokala marche. Oui, il faut que ça marche. Je marche. C'est là où on connaît un vrai combattant par l'entraînement, mais sur le champ de bataille. Oui. Moi, Tiani, je suis dans la rue. Moi, Tiani, je suis maintenant à la télévision. On nous arrête. Mais si nous nous cachons, on ne va arrêter qui nous en fout. Mais pourquoi nous avons peur, nous? Mais pourquoi? Et Dieu, c'est ce qu'il dit, il a peur. Nous, moi, Tiani, qui a fait la prison, qui a frôlé la mort, qui a des amis qui sont morts. Moi, je n'étais pas, je m'ai caché. Je suis sorti pour dire aux Congolais que vous devez vous lever pour dire non à la justice. La lutte doit être pacifique. Ils viendront avec les armes, nous viendrons avec des mots. Nous leur dirons que le Congolais font mal. Nous leur dirons que vous avez tué les rames. Nous leur dirons que le régime tue les jeunes, tue le Congolais. Je dis au président Félix Tshisekedi qu'il ne peut pas finir dans le développement de l'histoire. Nous avons dit à Joseph Kabila, parle en 2016. Organise des vraies élections. Tu vas entrer par la grande porte. Quand tu m'as mis, le président Félix Tshisekedi
ne doit pas être jeté dans le dépotoir de l'histoire. Le chemin qu'il a pris maintenant est un chemin malheureusement, un mauvais chemin suicidaire. Tout ce qui a été fait hier était mis sous la responsabilité de Joseph Kabila. Tout ce qui sera fait aujourd'hui sera mis sous la responsabilité de la fille de Salomon Kalonda Tella. Si le meurt, c'est la responsabilité de Félix Tshisekedi. Voilà, bandeko bana somme kolo Congo, bodo kiamo bien. Oyo nyonso eza koleka na kati na ekolo Congo ya solo ke mingi na kati na biso baza koyeba te eloko nini eza koya wana na kati na ekolo Congo. Alors bolanda ba politiciens au botielaka motema, vous pensez que ce sont des politiciens bolanda na bokeli nyonso. Comment trouves-tu à Lokacho sous Félix Tshisekedi? Je dois témoigner que c'est ici où j'ai retrouvé la paix. J'ai d'abord mangé et les militaires que je suis ici, vraiment s'occuper de moi calme. Et comment trouves-tu à Lokacho sous Félix Tshisekedi, hein? Par rapport à l'époque de Kabila, comment trouvez-vous le cachot sous Félix Tshisekedi? Quand je suis arrivé ici, je me suis lavé, j'ai mangé. Et moi d'abord, les prisonniers, les détenus que j'ai trouvés ici m'ont accueilli parce qu'ils me connaissent comme journaliste. J'étais bien. J'ai même dit aux détenus qui sont là, mais ici vous êtes en Europe, ça c'est pas un cachot. Donc je dois témoigner que c'est ici où j'ai retrouvé la paix. Monsieur Safouela, tu témoignes quand même que c'est ici où tu as mangé et tu as retrouvé la paix. Même chez toi à la maison, tu ne mangeais pas bien. Tu vois qu'avec le cachot de Tshisekedi, au lit Kitoko, au Meli Kitoko, au Sokoli Kitoko, et tu déclares même que tu as retrouvé la paix. C'est ça, non? Donc, je dois témoigner que c'est ici où j'ai retrouvé la paix. J'ai d'abord mangé. Et les militaires que je suis ici, vraiment, s'occuper de moi calme. Oh. Voilà, c'est triste. C'est triste, voilà. Ces gars qui blaguent, mais avant de blaguer la vie à Yemoko, ils pensent qu'en faisant des émissions pareilles, ils ont avoir quelque chose auprès, il y a qui sont des flatteurs, en fait, comme ça. Mais, tant qu'il est de l'autre côté, il y a Safou. C'est cette déclaration, et c'est allé, et outil, et pas une Yemoko, Moutaza pour déclarer, parce que Nassimane Batie Munduki, et Kobaga. Alors, tant qu'on puisse te le marquer, à qui nous avons affaire dans ce pays-là. Voilà des gens, oyo, lobby au candidat qui va protéger la population, nous sur quatre écoles au Congo, tant que va grimacer, naka moi, quelques heures, nakati na cachot, à grimacer à bali koloba ba bêtise. Ah, ici, on a trouvé la paix. Ah, ici, on a les biens collés, kanda konanga. Donc, ça faut qu'il déclare ça que, pour cachot, wana, et ça, Europe. Donc, sauf Félix, mais regardez-moi des choses pareilles. Je sais que Azraki wana c'est ce qu'on l'obité au tika la prison, à Bangi comme à prison, voilà. A éviter que ces gars, Oya Lobaka, a évité que Mvoulouz Kimbango, a sera 30 ans de prison. Mvoulouz Kimbango sera 30 ans de prison pour Nangana Yo. So voyez Bakamote. Pour boycotter, Andibaki prison. Andibaki nyonso, andibaki va passer, andibaki tupote, ngara yo le to beta moi toro ya to beta la toro ke lo laka ya Mvoulouz Kimbango. Voilà. Bato mo content sur bango que ce sont les politiciens un jour va consommer de ça. Voilà. Sans vision, sans esprit, sans idéologie. Voilà. Bango nyonso kuna babani ko beta bango fimbo parce que le kosa mbona tabana ko lia bo suka ka ndenge wana. Kuna Salomon kuna balongoli o kuna basalibo alors bino moko botalaka o nyonso ezali koleka na mabele kolo Congo ezaya participer à mawa voilà alors balobini 48 heures après l'arrestation oyo ya Daniel Safou alors Daniel Safou abani kolba biloba loba akoki soute ko supporter passe ya prison et commissaire biloba loba ndimi nyonso bazoko obligé ye aloba alobi alors bandeko bana somme kolo Congo balobi nini le bakangi Salomo bakena ye na kati na aner bazoli bakuzwi telefone na ye na kati kuna bolanda paf balobi tolala allez là-dedans il y a quoi? Il y a 150 textos et audios de Willy Ngoma découverts dans le téléphone de Salomo Kalonda, conseiller de Moïse Katoum. Les talibans, vous les talibans, vous, Boroparatambang, des choses pareilles.
Donc voilà, le Kouta dans le Kouta. Bakosaka même pour dire, au moins c'est le Félix, est-ce qu'il faut croire au bonjour de Félix? Est-ce qu'il faut qu'on dise le même bonjour? Quand Félix dit bonjour à quelqu'un, méfiez-vous. Est-ce que là, bonjour, le temps de bonsoir, tu vas le à Fingio, na bonjour et à Pessio. Méfiez-vous. Et voilà, voilà comment les comportements de ces gens au Taliban. Voilà la situation. Alors, bandeko balance le Congo, dans l'entretemps, Bissonio Stant, les autres sont dans la distraction, et le Konin Bakosal, le Konin Bakoloba, et par Bango, la vie continue comme ça, c'est bien. Allez, la distraction, c'est distraction. Badawapi, la cata distraction. Tout c'est un extrême encore. Ah, combat spirituel. Un combat spirituel dans une église. Dans une église, combat spirituel. Combat spirituel la carte l'église bazako beta la banzete et bon sur ba kuru na balobino l'église ko la beta la banzete je tomber sur la banzete ba ko ba ni ke no ba kuru na basali mabe bande ko bota la bino moko et ça passe. Alors toke la carte na Kinshasa, la police nationale congolaise bota la réaction et que ça la passe il y a pour vivre obo balaki na bino bande ko balaki s'il vous plaît to kana posa balaki na bino to ça bino musala tu dois pesa bino information tout to la posa il y a balaki na bino. Allez à Kinshasa, regardez. Voilà la police de Félix Antoine Tshilombo le mois la carte la Kinshasa. Voilà pas des gars yandegi wana kanisi bino moko sur mon yango ya solo et ça passe peu moya ko mona ke voilà ce qui se passe là-bas. Mais bande ko bolanda ya solo tango tombela bino ke ya solo bateau non so ba ya liboso na bino o ba pesa biso mateya baloba bango moko akei boy azongi boy to landa nanu oyo ne mwana semi ne Congo oyo azali kopesa mateya tolanda irano. En Europe et en Amérique, il n'y a plus assez de matières premières. Vous, en République démocratique du Congo, vous avez du cobalt, vous avez de l'or, vous avez du diamant, vous avez du manganèse, vous avez tout. Vous êtes un paradis. Vous êtes un paradis. Et vous passez votre temps à danser dans les bars. Avec vos alléluia, amen. J'adore un peu l'ami Jésus-Christ. Vous savez, j'ai entendu un jour ces alléluia à me chanter. Yesu azali awa Yesu azali ozo mona ipesa azali awa deuxième verset biso tokomona ye yalola molobi azali awa troisième verset Yesu makolo eza na nzela. Mais j'entendais ça depuis que j'étais à l'université. Makolo eza na nzela akomakaka te. Mais Jésus c'était un grand esprit. Le grand esprit se déplace avec la vitesse de la lumière. C'est-à-dire 300 000 km par seconde. Mais en un rien de temps, il arrivait sur la terre. Vous voyez, les églises, les véhicules s'endorment. Mais c'est commandé par l'Occident des églises pour vous endormir. Pendant ce temps, vous chantez Biloko Nyonso Ekotika na Mokilo, Kolo Yesu Kumusama, Alléluia. Diamant Biloko Nyonso Ekotika na Mokilo. Pendant que vous chantez et vous dansez dans les églises, les bateaux sont à Matadi, prennent tous ces Biloko Nyonso et les amènent en Europe. Vous chantez, vous dansez Biloko Nyonso Ekotika na Mokilo, Kolo Yesu Kumusama, Alléluia.
Voilà. Comment conseil on a et comment servir la bilan sur la tanto lobaka. Bande que belé ba soro ko ma seki. Ah, voilà, ne mona CP alobiamo, mais yempe ermo boy. Aki, azongi, abengi Félix. Félix cause la ngaye la ngaji. Félix aye avec des dollars. Félix vous en a kacha makambo wana. Ah, papa, ne mona seni. Zala constant ko, zala makomi balé pe na seko. Tango za kote ndenge wana nije ba be rere na yo o bilanda landa ba mbongo boza ko landa na ba jip boza ko landa kiadi. Voilà bande ko wana somme ko Congo biso petro ne ba bino te poete to sali wana si wana bino to la bino oyo marso mazali ko bomba na bazo bombe la bino mais biso to ko bombe la bino yango jamais to ko la bino yango tina suka poete moko na bino a condamné biso lobite ke papa sala li kamongo ndenge nini olobela ki biso te mais biso to olobela ki bino nyonso ezali ko leka kaka awa na kati na mabele ko Congo. Alors toki na kati na mbakana na kati na mabele ya mbakana eloko nini ezali ko leka kuna ya solo kuna nde opesi mbwabo. Batanga mbongo ya ngombe asubira masasi yuko ni honje ni lazima shifu kwa hiyo mungu shifu zana na yuko riso kunzale zana wewe una kashirisi na yuko bezana bisu tena hiyo zina tutana kama mbongo zina Voilà bandeko baza kotanga mbongo ya ngombe yango euti wapi ngombe wana euti ya bambororo ngombe ya bambororo baza kotanga mbongo po ete bakosombela masasi. Est-ce que vous comprenez ça? Est-ce que tu dois comprendre ngo? Alors toluka toyeba eloko nini ezali kobomba na wana le danger est là parce que bato nyonso oyo boza komona wana baza ya biso te bango baza koyeba pete baza wapi bayebi te esika nini bazali mpe esika nini bazali kokende eza ya pasi mingi ya komona ke surtout tovina na kati lekolo Congo babomi baloki ezali nde kaka bandeko na biso moko oyo bazali kotravaille mpona na kote ya banguna likolo ya mbongo l'argent alors bazali facile à corrompre alors tovivre na bango ndenge wana. Alors bandeko tokei na kati na mboka Nord Kivu na kati na mboka Nord Kivu ya solo te bandeko na biso baza na kati na Nord Kivu bango pe ba wazalendo balobi bakolashe une minute te bitumba ezali ko continuer pona bango il faut tokende tina suka tokana na malbanini oyo balobi biso na mokona lelo nino oyo sabino weza grade turu babeti moto bya sikoya babimeli sikoyo munition de esireli biso gouvernement sunga biso na munition biso toza ba jeune ya moka toza ba autodefense tokumela moka Congo osunga biso pour étranger se ministre ekomi na menace leki lala ba jeune sans salaire ba jeune mazana salaire te ba jeune matou lala ba jeune matou.
bato bango misato nde bazoti na kati me yanga te ya moke ya bato bango misato problème kuna makelele nde yango wana yango baelema na nga bazoya komona biso zambo oyo beti bato na tukutuku bakimi yala minito deja baza kote banditi keye na mbona na banditi kuna oyo ozomona eza surungi wana eza boye petit courage. Voilà, bomoni bango wana bazali kosepela po ete bauti kobengana ba M23 na kati na bitumba oyo bazalaki nango na kati na Nord Kivu. Alors, mes chers amis, bandeko bolanda s'il vous plaît, la grande confusion qui règne oyo eza kodomine ni kati ya l'esprit na biso na kati ya politique na biso na kati ya baoyo bonso baza kodirige Congo. Tolutuna Congo ezali dirigé par qui? Nani azali diriger Congo? La réponse est bien facile que l'empire Imatuti moto ezali diriger Congo. Félix azala pouvoir te. Félix azala ki bokonzi te. Bokonzi ezali na maboko ya Batuti. Comment sommes-nous arrivés là, mokonzi na maboko ya Batuti? Tilelo, après tout ce temps, 30 ans plus ou moins passé, Batuti bazali kana bokonzi pour la nini? Parce qu'on aime bien l'argent. Tolingi mbongo mingi, moyena l'argent, ba corrompre yo, on dit ozo na bino oya par nangai, alors ezala kati na bino. Voilà la situation eza koleka na kati na Congo. Pour la nini, toko bayango, ya solo bandeko na kati na Nord Kivu, voilà, le FARDC confirme et dénonce le plan de la coalition RDF M23 d'attaquer Goma. Voilà. Ok, l'autre dans lobby. Ah non, elle dénonce et confirme plan Oyo Yaba Tuti, Empire Imatuti, Yaba attaqué Nini Goma. Nana dénoncé Ango, Nana confirmé Ango, les FARDC, donc le gouvernement militaire Nakatia Nord Kivu. N'est-ce pas? Vous êtes dirigé par Mampinga. Bande Komolanda. Et c'est très important. Alors, le gouvernement congolais, voilà, le gouvernement congolais prolonge le mandat de la force régionale de l'EAC jusqu'au mois de septembre. Kuna va dénoncer, kuna va confirmer, plan, il y a communauté Est-Africa, Oyo, Ezali, Batuti, Bangonyoso, Bazana Tatiwana, na Kenya, na Rwandais, na Ougandais. Kuna, na gouvernement, Banobi, non. Tondimi, to prolonger le mandat na Bangotina en septembre. Est-ce que vous comprenez ça? Est-ce que tu dois comprendre où nous sommes, nous? Tu dois que tout n'a Chilombo avec ses amis. Chilombo. Est-ce que quelque part, vous avez senti bien moroté quelque part que vous avez Nyama? Oui, il faut le dire comme ça, que vous êtes des idiots. Parce que ce n'est pas possible. Gouvernement militaire, état de siège, au décréta, yom de décréta, état de siège, na Katia Nord Kivu. Et ton gouvernement militaire, le FARDC, confirme et dénonce que plan, il y a Batuti, Rwandais, Ezali, ba mene biso attaque na kati na Goma. Yo pour lobby, to prolonger mandat na bango. Est-ce que ça mututo za Nyama? Bande konangai, s'il vous plaît. Entourage Chilombo. Totuna. Est-ce que mutuwana aza mututo aza Nyama? Alors, bande kotoyoka, ndeko moko banalise oya pesi biso na kati na ba audio oyo. Ah, ba déclaration na yepe atini par rapport à ce qui se passe na kati na Congo, et ya soni ya koyoka la situation qui se passe na kati na Nord Kivu. Oyo, Félix est assez complice, mais Félix qui plaît à gauche, à droite, que non, je n'ai plus confiance. Tu n'as plus confiance à ces gens-là. Pourquoi de ne pas fermer les frontières? Tu n'as plus confiance à ces gens-là. Pourquoi de ne pas les chasser, ceux qui pouvaient faire ma boque si c'est exactement sur toi qui dirige le Congo? Pour la Nini, à Obengana Bango, non, on arrête là. Parce que vous avez Obengana Bango, pour Obengana M23, il y a un combat camarade dans M23. Aujourd'hui, on a qui bololé là. Allez, tu as un donc le pays
dirigé ailleurs, les été, Yazanaye, missionnaire, Yazanaye, sous-traitant. Quand tu vas diriger Moka, Ezaba, président Kenya, il y a un sous-traitant. Azat sous-traitant. Somoni nenge banomaki balobelaki makambo ya sécurité makambo ya mboka kokota na kati te. Balobelaki afandaka wana azovoyage azolata bamontre na bana komela bachampagne basala eloko balingi na mboka bayiba basala eloko balingi parce que wabeza nini yo moko landaki ndeko Tshilombo na Botswana alobi force wana ikwe bima na esika motoki vraiment c'est un président qui parle lobi na tongo akobima parce qu'il ne peut pas refuser sans respecter la procédure. Une procédure. D'abord, je voudrais vous rappeler ici que nous, le Congo, nous ne sommes pas membres de l'EAC. Nous faisons le bilan qu'on a l'EAC, exact, le moyen Moko. Parce que c'est jamais passé par le Parlement, ça ne nous engage pas. Nous avons jamais suivi un débat au Parlement, où les Sika va éviter la mission, passer les débats à la télé, à la RTNC, pour que nous soyons capables de les maquiller sur le continent. On y a, ça n'a jamais existé. Bon, nous avons un Parlement, nous sommes en Angola. Avant que l'armée la banque Bima, il faut autorisation. Et c'est ce que la Constitution dit avant l'armée étrangère de Kota Nambo Cannabis, il faut l'autorisation du Parlement. Et dans la catégorie, si l'on voyait mon collègue qui a coulé la salle du Kopanaye, a mis Batonaye, et aujourd'hui la preuve est là qu'il ne contrôle rien dans l'EAC. EAC est au Bima, toujours à Kolingaka. Et parce que tu l'as dit à l'Obaki qui va au Bima, à Zobena la banque. Nous tous on attendait qu'il y a est-ce que le relique Malé Bénard est-ce qu'il y a-t-il pas risque que le président burundais d'Aïchini Alobaki qui est pas pour Longwana, Mokolo, Tanabiso, la police est c'est ça la vérité, le côté romantique à propos ça. Il n'a pas le pouvoir à coloniser sa patrouille. Parce qu'on va travailler à Alobaki qui a zobé sa parole. Alors, on va maintenant se lobby dans la zone là. Azalaki Kuna, qu'est-ce qu'il a osé le dire? Il n'a pas osé. Parce que Azalaki était, Azalaki a quoi le Bakuna est? Azalaki a la Kinshasa ou à distraire le Bakoumolé. Ce qui a commis devant la mec de l'année Batchaki la pouvoir, il n'est que pas osé dire ça. Et c'est ça la preuve. Et à ce Bakozana, 10 ans Bakolingaka. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe sur le terrain parce que Bakinga? Tous les Congolais ont été surpris. Comment on a monté le mois à l'Obaki qui est dans la toile, dans le bima, ou tout le monde a le 23, mais on a prolongé pendant la banque. Vous n'avez pas pour le ministre des Affaires étrangères. Mais oui, là, on a géré pour la gagne. Là, on a géré Kiwan, là, on a géré Ocho. C'est l'armée ougandaise de l'M23, mais on peut recevoir impona bataxe wana donc baza susu na besoin ya kobimaka wana te baza besoin biloko etika na bongo. Deuxième chose lokuta na nini na fin de route ya Rwanda elobamaki ke M23 bakozala précantonné na Mont-Saint-Digne, n'est-ce pas, la frontière entre biso na Rwanda. Mais soki otangi lobi ekomi ke bakozala précantonné na Rumangabo. Donc tout le monde ne contrôle rien. Tout le monde a décidé de balingi, Azalaki Kula, Azalaki capable de colorer la banque. Sur la maison, alors, mais c'est ça la preuve que mon poids, en tout cas, Azan a commissionnaire, Azan a sous-traité. C'est quand même trop fort. Aux autres traités, mon collaborateur a commissionnaire, sous-traité, on retire la terre. Merci. Quel Congolais était là? Moi je vous dis, voilà ce qu'il avait signé qui a causé la sous-traité, qui a causé la ligne commissionnaire, et il a été accepté et les preuves sont là. La yoka qui est dans des labels na Botswana zone là, oh, c'est vraiment kutu. Ils ont fait ça, mais là il y a une bango. Comment on peut aujourd'hui condamner les assez sans condamner celui qui les avait fait venir? Voilà. Là il y a qui le mot quand le mambo cannabis au kawa. C'est ça la grande question. Pourquoi on n'en parle pas? Alors deuxième chose, la plus de révélation. Et assez est commis
problème pour les canaux M23. Ah oui, exactement. On a dit que actuellement, il y a des petits locaux, quand on a dit à ce moment-là, les salités, on en parle plus, mais ça dit qu'à voir la guerre. Mais maintenant, elle ne veut pas quitter qui a la remplacer la SADC. Elle c'est quoi, elles ont renforcé. Mawa, voilà la situation que nous traversons dans le RDC Congo. Et les autres, pour Nabango, Nakanisi comme Baza aussi, commissionnaire comme Chilombo, et Talibango, il faut défendre Chilombo. Mais Babité Baza va grand perdant. Beaucoup de talibans, beaucoup de gens ont soutenir Chilombo. Demain, ils vont regretter. Ils vont vraiment regretter. Ah merde! Bako senga bako limbisi, bako bato yeba kite, bako loba non mais 4 ans yo yeba te, donc ça yama. 4 ans, mutazo sala chaque jour au jour. Ou azako kitsa mboka na se. Et yo loba ke non na yeba kite. Eh non, ah vraiment bande ko limbisa biso, te yeba kite, ah te yeba kite ko souke la boy. Ah wana te retourna na bien. Yeba kite pendant 4 ans, yo yeba te. Oh, ils ont ça, na misu na yo, na kati na Grand Kasai, na kati na Mbujimai, na kati na Congo Mobimba. Yo zawa po mona te. Ozalaki misu. Bas traitake pa médecin nini poto mona ki solo na erwana mato ino kufaki misu na saraki te. O yeba ki yoko moko te siko bani ko yeba. Toko tuna na biso na bino. Voilà, bandeko balance mekolo Congo ya solo que ça fait vraiment très mal. Yako mona la situation oyo, yango toko bituna question. Oh, mes chers amis, toza où en sommes-nous? Toza wapi, toujours Kene wapi, qui dirige le Congo? Voilà les réponses. C'est clair que Chilombo n'a pas le pouvoir. Empire Imatuti et communauté Est-Africa, Mouteza faut diriger le Congo. Alors, voilà, Tina Mouroté, Bokansara, que Chilombo a un pouvoir porté à diriger ma belle le Congo et le Komoko Ezate. Pouvoir aller ailleurs na maboko ya batimi susu. Voilà bandeko tokende na baktote belé tole ki bino mokona lelo. Pardon bodimisi na kati ekolo Congo tole ki wana ya solo ke ezali ya participer mawa parce que beaucoup parmi nous baza ba ignorant ba éviter situation nini oyo eza koleka na mabele ekolo Congo. Et alors na kanisi makamuza koleka na kati na bamboka msoke na kati na Sénégal. Na Sénégal et le konini non sorry wana tina moko to tiamo ezate toke na dossier ya Sénégal toke na dossier oyo ezali kotumisa bato nyonso na kati na mokili ya solo po ete tango bandeko na biso bazali koloba bandeko ebele baza koyeba teki ya solo mokili eza konini. J'ai entendu par des rumeurs que d'ici 15 jours ils vont le tuer. Je vous le donne et je vous le jure sur le Saint-Coran. Macky Sall tue Ousmane Sonko le premier. Le 3, il sera assassiné par un de ses gardes-corps. Et il ne va pas savoir comment ce garde-corps, d'où il vient. Ayez confiance en moi. Macky Sall tue Ousmane Sonko le premier. Le 3, Macky Sall sera assassiné avec toute sa famille. Voilà, ba Sénégalais ba tomboki et pas ya Macky Sall balobi ki ya solo Macky Sall il faut soukela ye mabe alors na kansi bomoni boyoki yango oyo baza ko promettre Macky Sall makambo oyo ezali koleka na katina na alors tokene ba mboka misusu na mboka misusu ya solo eza koningana na kati na Afrique obio même babindele bango moko bani ko mona ke suka makambo na bango nyonso ekoki yo benako oye makamoyo ona tela bino sikoyo matondo na like na bino bela Congo landa. Prenons un autre exemple, celui du Sénégal. Au Sénégal, les sociétés françaises comme la Fruitière de Marseille, dont les principaux actionnaires sont les grandes chaînes de supermarchés françaises, se font attribuer des dizaines de milliers d'hectares de terre pour des durées illimitées, avec une exemption d'impôt de 99 ans. Elles produisent des fruits et des légumes dont 98% sont exportés vers l'Europe. Traditionnellement,
La terre rurale n'appartient à personne dans la plupart des pays africains. Il n'y a pas de cadastre rural. Les communautés paysannes possèdent un droit d'usufruit illimité des terres qu'elles occupent. Mais par d'obscures négociations qui se déroulent à Dakar entre l'État et les multinationales françaises et étrangères, les paysans se retrouvent dépossédés de leurs terres avec la complicité de fonctionnaires sénégalais grassement récompensés. Une des techniques utilisées par les oligopoles, le mot olive qui est venant du grec et voulant dire tout petit nom, pour ruiner un grand nombre de pays à leur profit, c'est aussi le dumping, c'est-à-dire une baisse artificielle et temporaire des prix qui permet d'éliminer les concurrents locaux et ensuite de fixer les prix alimentaires à la hausse. Tout ceci avec l'aide de fortes subventions de la part de l'Union européenne à nos industriels de l'agroalimentaire. Au Cameroun, par exemple, ils ont ruiné la production de poulets autochtones avec des importations massives de poulets étrangers bon marché. Et dès que les éleveurs de poules et producteurs d'œufs ont été ruinés, ils ont augmenté leur prix. Non seulement les puissants accaparent la terre des millions de paysans et les condamnent à la famille ou à l'exode, mais en plus ils provoquent des famines en spéculant sur les matières premières de ces pays, comme le riz, le maïs ou l'huile. Ces groupes fixent le prix des aliments par le biais de leurs traders dans les bourses des matières premières agricoles. Ils décident ainsi chaque jour qui va mourir et qui va vivre. Et là encore, les lois naturelles du marché. Comme si c'était... Voilà, bandeko, en bref, en résumé, il y a un besoin pour moi, on a moukiliza koningana. Botala, autant que tu as une image à boyer, et c'est qu'il y a qui bolanda, tout se retrouve là-dedans. Na makamozo de Karabambo comme Sousso, et puis ça peut mailler, la carte de Congo, et pas la biso, qu'est-ce qu'il faut, parce que les lots bandeko, là, c'est bien en solo, tout ce qu'il va dernier dans le monde entier. Monde entier tout ce qu'elle va dernier pour tout ce qu'elle va dernier va tenir soyez que essayer va payer va se va détecter makambo et ma paix oyo va mendele va salir partout surtout les français alors na quand vidéo moto tout la vidéo na moi on ne comment je peux expliquer ndenge France a mené la stratégie mususu ya sika to check la carte na chaîne na biso bolu ka botalango vidéo moto check ça très important ya koyeba ngo que ya solo ba français pour na bango ko perdre le Congo ko perdre l'Afrique. C'est fini, c'est la mort, c'est la faillite pour l'Europe. Alors, bah, faut monter ma stratégie, mon choix, c'est qu'à utiliser biso moko, bah, africain, tout bah, na biso, comme d'habitude, bah, on va créer un terroriste. Les terroristes en Afrique, les terroristes sont des Français. Les Français vont créer un terroriste. Alors, bah, on monter ma stratégie à Sikapote, bah, bon, biso encore plus. Et bon, lobby, bah, le bac, Ezali Wagner. Risque en Afrique. Donc, et le Koana Bandeko, Bolandango, très bien, na tira kibinango na moi, na poster une vidéo na moi. Bandeko, botala na chaîne, na biso, vraiment bon partager vidéo na ma casse pote, et long, bandeko na biso, miso to comprendre que tozana affaire na mikoleza koya. Donc, français, balingo tik Afrique, qualité, mais balingo soit juste stratégie, mususu, ya koya, ko sabine ba mesana, avec autobéga comme relais locaux, politiciens, pasteurs, utiliser bango, na bande connexion en pinga pour être plus dans plus tout le monde connaît que bon malné va mesana pour créer groupe A na groupe B. Il est temps que chacun des biso ameka koyeba information à partager en gros très bien. Alors ben de ko bana sommet que le Congo est solo qui est en autant que betambela awa ezraka très important que chacun de nous ameka koyeba ma colonel des Awapi. Alors, est-ce que vous savez que faillite est au Bétéro? Oui, bien, plusieurs pays, au Bango Kosabinoke, Bazali la Mbongo, Bazali la Lokote. Crise est venu frapper Bango. Bolanda, exemple, Moko, Lelo, Batien Bisso, vidéo à l'obi, l'Angola et le Brésil qui rachètent l'économie du Portugal, ex-colonisateur. Ils aggravent. Bandeko botala ndenge nini ba angolais na ba brésilien ba bandeko somba nyonso ya Portugal parce que faillite ekoti na kati na Portugal. Allez, matondo na ba like na bino allez.
colonie portugaise, le Brésil, mais aussi l'Angola, sont en train d'acheter une partie de l'économie du pays. Reportage réalisé avec Olivier Martinez. Au Portugal, l'Angola achète même les arbres. La famille du président de l'ancienne colonie portugaise s'est offert ce producteur de fruits. Et la question de rencontrer ces millionnaires angolais, c'est le directeur portugais qui nous reçoit. On laisse la part au Brésil. Pour parler des fruits, pas de souci. Mais dès que nous prononçons le mot Angola, non, attendez, coupez. Sujet tabou, pas facile d'admettre que l'ancienne colonie s'offre aujourd'hui les richesses portugaises. Mais vous avez bien des investisseurs angolais. Oui, c'est le gendre du président. Mais s'il investit en Angola, c'est juste parce qu'il est né ici. Il est né au Portugal. Dans ce Portugal en manque d'argent frais, l'Angola a un appétit d'ogre. Banques, journaux, stations essence. Grâce à leur pétrole, les Angolais investissent 10 fois plus qu'il y a 10 ans. Des millions qui soulèvent des questions chez les Portugais. Pourquoi est-ce que le Portugal n'est pas capable de garder ses banques? Est-ce que ça va vraiment nous bénéficier ou est-ce qu'au contraire, ça va servir les intérêts angolais? Les investisseurs, eux, n'ont pas d'état d'âme. Cette banque créée en Angola a racheté une banque publique portugaise. Ancienne colonie ou pas, peu importe, selon ce directeur de la banque angolaise. Ouvrir ça. La situation a changé, ils ont les moyens financiers, ils aiment, ils apprécient leur pays. Angola, mais aussi Brésil, les anciennes colonies se bousculent. Privatiser, la compagnie aérienne portugaise, symbole national, pourrait être rachetée par un groupe d'Amérique du Sud. Et puis deux. Qui entre vous, à cause de ce qui l'Angola est plus riche que le Congo? Taliban, Félix Antoine Tshilombo et tes amis. C'est la honte. Bon, la biso soki que Angola est plus riche que Congo, mboka na biso. Vous confirmez que oui, effectivement, Angola est plus de richesse que Congo. Angola est plus riche que Congo. Bon, moi, quand tu as que tu es le dernier dans le monde, vous êtes encore dans des blagues, dans des distractions. Bon, moi, si tu es le dernier dans le monde, le lot, vous avez Angolais dans le Portugal. Brésiliens, pour le dire, oui, ils ont l'argent plus que nous, ils sont plus riches que nous. Non, ceux qui vraiment Congo, eux, ils seraient pénal Congo, biso pénal toujours organisation dans ma boko. Même si bino que même Europe bimbo Congo, mboko ya yo Congo, et qu'on somme en Europe bimba, et qu'on somme même États-Unis parce qu'ils n'ont pas les moyens. Bon, moi, on sait que 6 mai baloka 9 pour les gens. La population va intègre, mboka batamayeli, au mboka ba idiot ba illettré, au pays des illettrés comme ba congolais, des faux intellectuels, des faux licenciés, des faux médecins, des faux ingénieurs, des faux, tout est faux, faussé comme dans la tête du pays, tout est faussé. Les médiocres, que des médiocres, 4 ans. Détournement de détournement, vol sur vol. 4 ans pour, donc tout ça, 22 ans. Vol, détournement, 22 ans. Hippolyte Kanambe, détournement. Aujourd'hui, avec des milliards, individuellement, le pays n'a pas de milliards. Budget à payer, ça a combien? Budget à payer à combien? PIB à Congo, ça a combien? C'est là où il faut, nous avons des idiots intellectuels. Ils ont des diplômes, mais sont tous des voleurs, des bandits, des frappeurs. Parce que ce n'est pas possible. C'est pas possible. Donc, biso, kuna idée zake. Pétrole na biso, Angola soit. Kuna richesse na biso. Et tout kuna basui na nord Kivu, sud Kivu, nyonso na maboko batuti. Côté mususu kuna, aujourd'hui Centrafrique, n'y a pas su ailleurs. Côté mususu, est-ce que nous sommes des gens ou des animaux? Pour que ce que nous sommes en train de faire, ce sont nos enfants qui finiront par payer les pots cassés. Est-ce que tout ça, pour que tout ce que
nous sommes en train de faire Kakamunoko. Moi, j'ai des diplômes, j'ai des titres. Il y a le côté, titre, IR, ingénieur, DR, docteur. Mais Miyibi, Kaka Miyibi, avec des titres qui ne tiennent pas debout. Boki Binomoko. Angola, Abaniko Somba, des investisseurs angolais. Na Portugal, des investisseurs angolais. Quand est-ce qu'ils vont dire que na Belgique, na Allemagne, na France, des investisseurs congolais? Balbel sont mon colonie. Tout le monde a nos divergences, tout ça mon pandi, tout raisonner. Tout raisonner qu'on la batte, tout ça batte, tout ça banque. Mon colonie, des investisseurs congolais, quelque part, parce que le pays est plus riche. Congo, richesse à Congo, n'a qu'à investir ailleurs. Togo Luka te pays, nous sommes tombés la biso banzela. Togo Luka Chine te peut tomber la biso. Togo Luka pays, mon côté dans le monde, tout doit crédit. Jamais. Fonds monétaire dépend à Congo. Banque mondiale dépend du Congo. ONU dépend du Congo. Est-ce que vous trouvez ça normal? Positionnez-vous, s'il vous plaît. Vous trouvez ça normal? Yango, toko bomana biso na biso. Toko bomana sans pitié. Ngana yete na to promettre binoté parce que nous avons les codes. Na zo la bino le logo la ngana bokebi nyonso. Na yana ba promesse té. Que non, quand on va avoir le pouvoir, quand on va avoir le pouvoir dans ces pays-là, nous allons tout enlever, des cachots, de tout. Non. Na promettre binoté que non, tu conseilles le monde de merveille. Mais tu promettre binoté, les gens vont pleurer. Bato bako grincer ba minu. Bato ba ye to yi ba wapi aïe. Mais population za ko lia. Ko ila biso titre académique té. Ngana za diplôme, ngana za boye. Ko ila biso titre té. Ba diplôme bomba yango boaka tumba yango. Tumba kabuti ba diplôme na bino stiko déjà. Mokolo wana biso tuza kozwa bato wa koloko toujours pouvoir yebaka kotanga komwa diplôme ozana ngote kotangela biso te oyo ona kenda na France, les États-Unis na kenda kozwa formation militaire na zali général ba généraux ba lieutenant ba colonel les officiers supérieurs militaires congolais tout le monde a vu la photo, Bokati qui va saluer. Et pas à moi, si tout est rwandaise, Ndumba, avant à Tambola qui Ndumba, na kati en Angleterre, na kati en Belgique, il y a bien, voici la Ngalawana, c'est fini. C'est fini. Tokotala bisona bino. Toujours promettre bino, to promettre bino te que merveille. Oh, tokoye la bino, chaque épisode on l'équipe, beaucoup séparate, to promettre bino que beaucoup monde a pour vous faire souffrir ma maman. Vous faites souffrir bana, vous faites souffrir ma population. Oh, baza kolela. Boko yoka ya ngona ba ndako botonga. Na ba ndako botonga bana bazo lala na balabala. Na ba ndako botonga bazo liate. Na ba ndako botonga ba mbongo keloko bomba na libanda. Na ba famille na bino to luka to yeba. Ndako na nani? Mutu wana nani? Asalaki nini poazwa ndako wana? Et comment bana wana basaki na quelques mètres ba noko liate, ba shege, ba shai, ba tombaki na l'église wana pour na nini à côté de lui. Wana to promettre bino yango. Boka ngata vidéo bozo yango, bono wake oui, ya solo papa na bakeke, mukolo mako koma na pouvoir cadeau ko zalate. Mukolo biso za pouvoir na mboka wana cadeau ko zalaka te. Pour ba petit to bozo supporter union so. Bino bozo alimenter yango. Bino bozo alimenter yango cadeau na bino ko zalaka te. Bokinga, boki biso bia. Wana zo na kombo ya gouvernement nyonso. Na kombo ba bibana bilaka nyonso. Quand nous avons la bino, si vous la jeunesse, oh, 40 ans, 50 ans, 60 ans, chez les parents, pas chez les parents, chez Coco. Le parent la biso, le parent va Coco, ya Coco nanga, au bota bana, parent Coco, ya Coco na yo. Yo, vous êtes irresponsable. Et mon coloana, au sa biso, depuis au cola, au Kenya formation, au salamine, voilà biso, vous avez la base de destruction,
il y a masse, il y a la population de la biso, c'est vous autres. Le pan va qu'on la biso. Des fainéants. Des fainéants. Quand on a souvent le pan, on a 25 ans, non? À ce moment, on a 30 ans, toi, tu as des doubles, ça, 60 ans. Aujourd'hui, tu as tout la pièce cinglée, la culotte. Le pan, on a biso. Et le locataire, on a foutu, a foutu à mon collègue locataire, on a poté, on a été, on a chimbo, on a été. Vous aurez solité. Papa, Coco, vous aurez solité. Vous aurez compté le pan, il y a Coco, nayo. Tu n'as pas honte. Voilà, bandeko bana sommet que le Congo tokende na basije oyo nyonso ezosala biso pasi na motema esengeli ke tolobela bino yango parce que ezali ya pasi mingi oyo nyonso eza koleka na kati na mabele ekolo Congo. Alors tokei wapi tokei na oyo nyonso oyo ezoleka na bakoin mosusu na kati na mokili na kanto bisaka bino ke bitumba ezali koleka na kati na mokili mobulu ezali koya na kati na mokili bato ebele baza koyeba te nini ezokoya lobi na kati na mokili ya Kachopa mokili mobimba. Alors na kati na Kachopa to sabino bo se préparer. La guerre biologique mondiale ezali na nzela. Guerre biologique oyo ezali na kati na mokili. Alors les laboratoires biologiques gérés par les États-Unis ne sont pas seulement en Ukraine. Ils sont également déployés dans les régions d'Afrique. Laboratoire Ukraine. Merci, président Vladimir Poutine. A trouvé un laboratoire de la Ukraine. Bolanda. Laboratoire wana o basala d'insectes bangungi mécanique basala d'insectes modèle pour te propagander ba pandémie ba maladie o bozo ko bela pendant ba siècle nyonso ba créer à moza ba américain. Alors ba laboratoire na mingi plus de 36 ba risque ba panza kiamo. Mais ba laboratoire wana bona dans la lingala c'est le plus en français que je dis dans le basiko. Ba laboratoire wana ezalaka na kati na Ukraine te secret bimi bonde ko bolanda matodo ba like na bino bolanda s'il vous plaît. Ba laboratoire wana ba américain ou bien mona ke ba américain batmalamu ba américain ngana ke les États-Unis ba américain va proposer ngana ke na ke bolanda na ke cours kuna bourse d'études ba ke ba américain bana besoin bino me kuna na bango moko bana bazana balabala ba balala kana balabala bazana ba ndako te et bon ba ke mema kuna bolanda. Américain, bango baza à l'origine, il y a un laboratoire biologique au droit de mokili. Ba kote ba poison na mokili. Ba kote ba pandémie na mokili. Et ce qui wapi, ba suka ke na Ukraine te nzoka te bandeko danger isa pembeni na ndako ya yo. Nzoka te les Américains, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ba banda na kati na Rwanda. Na kati ya Rwanda, il y a plusieurs laboratoires biologiques. Oyo bozoka mikolo na fikuna ebola ba maladi nyonso eya uta somo sikate ezo uta kaka na Rwanda et Rwanda kaye moko te to tengele bino bakombo ya ba pays 1 Rwanda 2 Uganda 3 Kenya 4 Angola 5 Éthiopie. Bakombo bamboko 5 ou ba pesi biso ke ba américain ba installer ba laboratoire biologique na bango na bamboka wana ba laboratoire biologique ba ndeko mususu ba oluka ba yeba. Donc ça fait ba laboratoire les aboy ba sala ka ba produit mususu na mopepe na kati ba laboratoire wana ba rejoindre to ke no attaquer région boy to ke na Fizi to ke na Maniema to ba Maniema to Maniema ba lali pongi na kinsa bo lali pongi na bouton ba pulvériser avion eleki na calme ne so bo lali ba pongi soit tamboli et puis les mots bikololo mungo mo été c'est ça musala oyo ba laboratoire biologique wana ezako sala na kati wana 5-10 bakufi peka na maladie wana ya koso attaquer makasi 5-10-15 bakufi pona bango à long terme bazako bo na ba région nyonso ndenge wana bo baza faible baza liquidé o baza faible baza liquidé
voilà rôle ya ba laboratoire ona oyo ba pays africain on a tangeli bino ba permettre ba américain ba installer ba laboratoire wana mais ba pays wana mingi ba kosa bango ko kosa ne bandeli que non to sala usine mo ba sala ba produit chimique boye ba sa ba produit chimique wana pona bilanga ah bon usine wana sala ba produit chimique bon bâtiment peut-être bien et ça kanini on des produits chimiques pour l'agriculture on va sala ba pesticides nzokate ce sont des produits au basala kuna ya ba américain et ça y a un laboratoire où ils ont étudié ah oui to bomi milité produit si bien to créer to max to bakisango dose ndenge basala ki makambo ya covid oyoki malamu yebisa ndekoke nous sommes en danger voilà oyo to bibi c'est le bilan secret oyo eza kobunda na kati na Afrika vous êtes informés voilà bandeko tokei wapi tokei na kati na information na biso mususu na oyo eza kotungisa oyo na biso bino information na bino na kanisi bo ba koloba ke papa sala ozu yango wapi voilà l'article là na juli bino yango mosika na juli bino yango mosika voilà l'article là ya on appelle bino yango avec détail nzambe akomisama voilà bandeko tango toujours bino que nous sommes là pour vous informer voilà ezali grave na kati na mokili oyo ezali kotambola na kati na mokili il est temps que chacun de biso ayeba nini eza koyela biso lobi alors bandeko oyo bolanda oto iranien de plus longue portée jamais présenté et testé. Le ministère iranien de la Défense a dévoilé un nouveau missile balistique d'une portée de 2000 km lors d'une retransmission à la télévision publique. Il pourrait donc atteindre Israël et les bases militaires américaines de la région. La fusée, qui transporte plusieurs têtes nucléaires, a été présentée à côté d'une réplique de la mosquée Al-Aqsa, monument palestinien emblématique de la vieille ville de Jérusalem. Un message à peine voilé adressé à Israël, avec qui les tensions sont au plus haut. Notre message aux ennemis de l'Iran est que nous défendrons le pays et ses avancées. Des propos qui interviennent alors que mardi, un haut général israélien avait évoqué la perspective d'une action contre l'Iran. Ces développements inquiètent la communauté internationale, à commencer par les États-Unis. Nous l'avons dit clairement, le développement et la prolifération de missiles balistiques par l'Iran constituent une menace sérieuse pour la sécurité régionale et internationale. Les Occidentaux ont aussi averti l'Iran qu'ils intensifieraient les sanctions de l'ONU contre Téhéran si le pays continuait ses tentatives d'enrichissement d'uranium à un niveau militaire. La réaction iranienne a été immédiate. Leurs menaces ne fonctionneront pas. Elles ne servent que leur propre politique, car elles peuvent ainsi faciliter leur vente d'armes au Moyen-Orient. L'Iran est déterminé à sauvegarder la paix et la stabilité de la région et à maintenir sa force de dissuasion. L'Iran s'affranchit chaque jour davantage de ses obligations nucléaires encadrées par l'accord de 2015, au point mort depuis 2018, et le missile iranien de plus longue portée jamais présenté et testé. Voilà, les Iraniens, les lobbies, les Israéliens, maintenant la paix a traversé de l'autre côté. Quand Banga ne s'est bloqué, non seulement que les Galakati na Mukili, Bate Bele, Babana, s'attendre dans l'autre bébé qui a monté, et Zako Yinda, ne s'est bloqué, va payer à BRICS, va décider d'aller jusqu'au bout. Alors, voilà la paix de l'autre côté, comme ça, la touche, voilà, comme on même des histoires où il y a des armes biologiques, qui bazapé, côte à côté, va payer musulman, va payer musulman, lui, voilà, nous sommes fait aussi préparer qui, tous années de tête nucléaire, nous sommes capables de bombarder, nous devons bombarder le monde, nous devons détruire le monde, dans l'arme biologique. Ok, nous sommes capables de détruire les États-Unis Mobimba, nous sommes capables de détruire Israël Mobimba. Et comme maintenant, la peur, on créer la peur dans d'autres pays au monde. Que nous sommes les plus forts, avec nos bases militaires, nous sommes les plus forts. Maintenant, Mikila Evaniko Kitanaseki, Oyo, Tokozi, Kabuso Nyoso, de tête, on va lancer déjà, et c'est là qui l'hésitation, aller devant le public, va lancer un mot, alors, Bandeko, Ezako Yinda. Yoza koyeba te bandeko bona nakon so pezona information awa oyoka makambo te na ba chaîne oya mindele tope na RTNC
Voilà, vous avez la chance. Yako yoka, ba vraie information, auto pesabino, ndenge mokili za ko ningana. Ndenge mokili za ko bouger. Voilà, vous avez de la chance. Matondro ba like na bino, matondro ba like na bino, tozana posa ba like na bino, pote, pesabino mokili eza ko ningana. Voilà, panique générale. Na ba mboka nso mokili, pote, ba bloc, ba pays à BRICS, bango, baza ba bloc au plus fort, au bazana ba tête nucléaire. Bango nyonso. Ba tête nucléaire ya monde baza premier koleka bango nyonso koleka les autres pays oyo ya autant bani et voilà c'est pour cela que bazu de fait na katina Ukraine cause nango ya wana et alors quand on disait à ces petits toutis attention vous serez confondus mais tout ne croyez pas et quand on lançait les messages à Chilombo ah tu serais les grands perdants dans l'histoire au moins quand vous allez dans les bons côtés mais vous allez dans les bons côtés ou dans les côtés des perdants. Alors, comme vous êtes dans les côtés des perdants, alors on perdrait tout. C'est la punition. Oyo, nous sommes pas punir yo avec ton entourage. Bandeko kasaya boloki, bozoko yo kama kabezako le kana mokili. Ah, ce vous rêvé que Félix a continué kaka timo kolo yezu akoya boko zela yango. Boko zela yango boko yeba que na komba ngozako tanga boko regretter que to yeba kiti. Bon, besoin qui change te, ya kosomba mwandako pendant ces 4 ans. Bon, besoin qui change te, ya kosata moi mosala pendant ces 4 ans. Je m'adresse à vous, talibans. Ou surtout parce qu'on a parlé du peuple que Félix, comme mécaté, hein? Comme mécaté, on devait la battre, vous avez pouvoir, vous rêvez. Vous avez rêvé ou quoi? Oh non, empire, tu es comme un royaume louba. Eh? Vous avez rêvé? Je vous dis, nous avons conseillé bino arrêtez de rêver. Bandoto na bino mo pesa ngo baba. Comme baba moya bino alo bandoto ngate baba. Bo suka ndenge wana. Mais bo sera biso que non, ndoto na biso to ndoto to comme na royaume empereur Félix Tshilombo. Arrêtez. Conseil na pesi bino ya biango wana bo revoir ba calcul na bino tout que papa na biso tango ekoki sili. Mokili ils ont baloka 6, ils ont comme à 9. Quand Félix avait de l'autre côté, où ils avaient à 6, et s'il y a 6, nous te bois qui, Sikoyo, Makamouya code, au bout de derrière, de maintenant, bo, ndeko. Vidéo yo qui tine la ndeko à Taliban, il se dit, tika, Koko te la gueule sous le ça ne sert à rien. On a dans Moïse Katoumi, Moïse Katoumi, c'est fini. Félix Antoine c'est fini. Jean-Pierre Mbemba c'est fini. Bon le bela bango c'est fini. Ba kanami kila na bango ba pesa avantage na ba Colombo kapo ba msutoko kala bino mawa. Tu veux le kamuté oui na dernière minute ba tika kila bango ba comprendre que si vous continuez à résister na ndenge vous allez continuer à pitié la bise que les commandos sont là. Les commandos invisibles sont là avec vous. À Kinshasa, c'est question de temps. C'est question de temps. Nous devons empêcher le commando à Sala Moussala, à Sala Nakati, à Kongora, à Zate, à Bota Milanité. Bokinga, à Zate, à Bota Milanité. C'est question de temps. Bokinga, Malambo. Bokinga, Malambo. Je vais me kilano, Kitsanase. On est dans une grimace, pour ça, on a Botika. Botika, ma grimace. Tshilombo, c'est fini pour lui. Bokinga, Tshilombo, c'est fini pour lui. Moïse Katoumi, c'est fini, ma comme nabino ba blague nabino de père et de mère, des élections, arrêtez. Arrêtez les distractions. Quel père et mère? Quelle élection? What? Dans un pays en guerre, bah, on élection. Pays en guerre, bon, je fais une élection, quelle élection? Vous allez voter qui? Et qui va contre quelle élection? Quelle démocratie? Ça vient d'où? Quels sont ces démocrates depuis que monde, mais démocrates, on va où ta wapi? Les États-Unis, les vrais démocrates, Tricha qui était dans l'élection. Et bon, non, c'est la démocratie. Nous devons passer par les élections. Quelle élection? Quelle élection? Élire qui? Voilà, matondo labino, matondo, et pas na mouta na biso mkaen, matondo et pas na yo mama na biso ana lusa kweno, matondo, et pas na libota na mobimba, matondo et pas papa na biso Manuel Yeko, matondo et pas papa na biso Mukoko. Papa na biso Mikael matondo epai na yo matondo epai na papa na biso Ndongala na mama na ngai
nalobaki maman nangai Jacques Jolie Mangal losako matonde paye na yo maman nangai maman Marie na papa nangai Willy na kati na Dallas matondo epai na bino. Alors nakanisi bandeko tobo sanité ba papa na biso participaka papa peko vansongele losako epai na yo papa na biso makangu losako matondo epai na yo matondo epai ba mama na biso nyonso oyo bakungaka chaîne na biso topesi bino matondo bobalinga batanga bakomona bango te matondo epai na bino nyonso nzambe apambola moko na bino reconnaissance na bino eza na maboko ye moko nzambe ya mpungu tulendo mama na biso na kati na fils losako mpe epai na yo esika yo ozali bandeko na biso nyonso nzambe apambola bino. Allez, le sacre panayo, maman na biso Élisée Monsanto, maman Nadine Koulé, le sacre panayo, maman Bijou Kizinga, maman Valentine Mafuta, Matondo, le sacre panayo, ndeko na biso Fumu, Maya Kina, le sacre, maman Bijou Kizinga, le sacre Élisée Monsanto, le sacre na bino nyonso, bon participer na émission na biso kobala, et bandeli tina suka, na partage na bino, nzamba pambola bino tokutani, moko ya lobby, Ingeta Ibobo Ibo.